Bonjour les amis, bon, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Je vous fais un petit coucou. Ici chez nous, c'est les vacances. On va en vacances, donc up and down, nous sommes en train de courir. Là, nous sommes à l'aéroport, nous sommes en train d'aller en vacances. Yeah, nous allons en vacances. Maman, premier. Nous, quand on voyage, on ne se met pas en veste. On se met relax. Nous nous mettons relax, nous sommes dans l'aéroport. Je me suis éclipsée un peu vite fait pour venir un peu féliciter la Madame Première Ministre. Maman Première Ministre, on est venu l'encourager, n'est-ce pas? Pour vous dire que ça sent très mauvais. Je vais aller très vite parce que bientôt là je serai en avion. Donc, pour vous dire que ça sent très mauvais. Ça sent vraiment très très mauvais. Parce que si tu suis, si vous avez suivi comment je dirais ça, l'interview et les réactions des Congolais. D'abord, regarde qui a le sens que elle est fait ministre, fiasco na fiasco. Cette dame-là, elle ne va rien nous rapporter, n'est-ce pas? Merci, merci Papa Fabien Kataki. Donc, cette dame-là, elle ne va rien nous ramener. Maman Marie, à comme la biso et l'autre côté, elle ne va rien nous rapporter de nouveau. Il y aura elle est en train d'assigner, au lieu même de se taire. Elle dit qu'on a assigné qu'il y a eu des... Non, attendez, parce que là, je vais me perdre. Il faut que je commence bien. Donc, la dame, elle nous dit quoi? Madame Judith. Déjà, bon, Madame Judith, lobby Madame Judith. Madame Judith a sali fête. Ma famille a sali fête. Les amis, comment vous pouvez faire une fête avec telle fonction, il y a responsabilité, il y a l'olenge kai. N'est-ce pas? Hein? Fête nini beaucoup ça la pinza na mboka neti Congo détournement ba travaux oyo yazala ki ministre salemité échec sur échec gouvernement ya bazoba mboka nanga si bandi ko zo mboka malembe n'est-ce pas? Nanga na kuna na mboka kuna bananga basi bazui nanga zokende na kotambola na mboka mobimba zokende kosala ba marché na kati ya Zamba zosone na kati ya Wenze. Il parle avec la population comme si de rien n'était dans un pays de personnes sérieuses où oyo penza que oui voilà baye wana bazosala fête yango basali nini po mama komi premier ministre. Est-ce que makambo wana kosala lango fête poto yebi ke Congo nanga si abandi ko zo mboka o balobi Joseph Kabila bini parce que Joseph Kabila zaka soda. Sauf que Joseph Kabila bini akoyeba ko manier minduki asi akomaka militaire depuis akola militaire azaka dogo. Siko makambo wana bokamati bosali fête. Maman moko boye bache wana azana charisme te na mongongo, elle parle comme une petite fille, n'est-ce pas? Elle ne sait même pas, elle dit des choses juste pour plaire à la galerie. Baza miyibi basali fête. Neti je koko sala ki fête bakendaki ko voter bango na ngobila basombi. Donc lobi ba meli winari ya kosakanate. Les amis, ouvrez les yeux. Biso tozo yebisa bino, ouvrez les yeux. Hein? Ouvrez les yeux. Bato wana baza ba aventurier. Mama wana za na compétence à mon côté. Ça sent l'incompétence notoire. Ça sent les compétences. Et puis, Azana Moutema, ceux qui osent homme public, osent ministre, il faut se répéter 10 millions de fois. Il faut se répéter, surtout si la vie privée, tu n'as pas le droit peut-être de te répéter. Mais les histoires qui tiennent nos pays, quand on te pose des questions, tu devrais répondre. Il faut répondre au peuple, au bango, parce que titre qui premier ministre, c'est pas quelque chose de facile. C'est comme bango bafisa les fêtes indengeni, ngana comprendre kate ba congolais. Ba pesio ba responsabilité ya kokamba batu, ya kokamba mabele, ya kokamba mboka. Mboka moko ezana incompétence de partout. Hein? Mboka wana ezana ba incompétence partout. Donc eloko ko bongeza wana te bosali fête bande konanga. Ceux qui ba pesio ba charge ba responsabilité à lolenge bu. Il faut normalement obanga. Il faut au banga la discrétion parce que tu ne sais pas si tu vas relever le défi. Si qu'on fait tibasa la kapo balingi ba yiba mbongo bande konanga mama wana muyibi. Mama wana za muyibi nazo yebi sabino mama muyibi basali feti. Basali feti ndenge nini? Basali feti ndenge nini parce que elle a des responsabilités. Oyo prédécesseur na Yesa Maïlukonde Akimi asali eloko te ba yibi kaka mbongo mama wana azokosa ke ye
akosilisa makambo kesi basi badekese kesi nyonso donc ye akovanda wana azosala neti baaffaire courante parce que bachilombo basi bazwaki bambongo basama wana badekese soki bacombien de millions au moins 2 milliards badekese na kati ya makambo oyo nini wa ya projet wana ya 145 territoire esalema te mbujima ekutu batongi te nzela ya kanyama mbuji batongi te siko basali feti mpo na nini basali feti mpo bakokontinue na rodima na bango bayibi miyibi congolais na est-ce que beaucoup ça la fête pendant na makambo nanga za kotambola na bawenze kuna mansoko nanga azokota kota nanga azokota kota na bawenze azosolane na batu azokende kosala makambo na ye nanga azokokota kuna na wenze nanga azwi mboka siko bango bazosala nanu feti mama wana azwi tanga ya kotia ba maquillage na ye na basuki na ye bazotuna ye ba question akomi kosilika kote na bango basali feti yango basali lipo basala nini qu'on se pose vraiment des vraies questions basali feti po bakende na feti wana wapi les amis ezaka ka chauffeur ba changer mais les habitudes sont là. Beaucoup de monde comment elle va former cabinet na ye, comment elle va former gouvernement na ye tokotala tribalisme ko salema. Ils vont danser à la même danse. Bako beta tribalisme na bango kitoko, bako zo baluba nyonso po depuis Chilombo comme président, baluba nde bakoma bato mayele bakasai njobe ko akiri, bakasai njobe ko bote, bakasai nde bazo sala makambo nyonso. On verra ça ici. N'est-ce pas? On verra ça et ça sera la même danse. On verra la même danse parce que depuis que Chilombo au pouvoir, les autres Congolais, il n'y a plus de qualifications. Batumoko batangate, ba Congolais nyoso batangate, kaka baluba mutu bazaki otanga, ba Congolais nyoso bazaki osala buzoba et tout ça là, ça sent le magouille. Excusez-moi, je regarde comme une voleuse parce que je dois aller monter dans l'avion, je pars. Je suis en train d'aller à la vacances. Je m'étais dit, Mikolo, on a se distancier dans ma Congolais parce qu'ils sont toxiques. Mais il faut kakato ya, ce qui m'a kamboka et si nini ce qui m'a kambone si ekangi yo il faut kaka okende nango kaka ndenge kei ba Congolais nanga bokende ko rejoindre nanga comme ça boko zwa nanga bokati kati ye bino moko boye ko zwa pouvoir na bino bokende na bino nanga zoko tambola na Congo nanga zoko tambola na Congo sikonga na tuni bande ko ngai il faut to mituna nani donc côté nanga zwi kuna basoda bazalaka te donc nanga za kotambola na ye nanga za kotambola na ye azokende na wenze akomi koloba na ba mama makambu azokende nanga sali tai nanga za kutuna na nani attitude ya vrai soldat malgré nanga muto chaka biso na ba problème oyote nanga pe chaka biso na ba problème mais otali attitude ya Chilombo na attitude ya nanga okokanisa nanga ndesi ko yo président parce que nanga comprendre qu'il faut ça la guerre nanga lati nanga kondi kingwa nanga nyoso ekiti libu mwa nanga ekiti nanga lati tenue militaire nanga ye Chilombo azolata kaka basapatu Chilombo azosomba kaka bilamba bakomi ko tongele bilamba na basinga ya or Chilombo ne se rend même pas compte que oui, ce pays-là est en danger. Il nous met encore une autre femme incompétente. Parce que cette dame-là, elle était ministre. Elle fut ministre et ils ont fait un fiasco. Des gens incompétents notoires. Les incompétents notoires, c'est ce que ces gens-là sont. Mais les Congolais sont en train de dormir encore, de cajoler Chilombo. Les amis, naïebite modèle beaucoup ça, soit bilonyo soboke, kokota kula bobandi kozo malembe. Bomoni nanga modèle azoya la malembe. Bokoyo. Mokosokotali bokoyo. Otalika kolobi, est-ce que bakongolo penza bazo mériter Congo? Est-ce que vraiment biso tozo mériter Congo? Ya kotala makamnyo so bazo mema biso kaka lolenge boye, bazo mema biso kaka lolenge boye. Awa lobi ba uti kolela matanga ya Yesu, Yesu alamuka ki lobi, ba Congolais baza kulamuka te. On se pose des questions. On se pose des questions. Les amis, c'est horrible. Ce qui se passe dans ces pays-là, c'est gravissime. Et ça m'a très grave. Mais maman wana, après ça, on a eu l'autre côté. Nous avons nazo yebisabino. Nous avons maman wana kosala et l'autre côté. Parce qu'elles ont défendu déjà que oui, bah détourner mais à la caté, elles ont défendu que bah dépassement budgétaire à la caté, et pourtant elle était aussi dans ces gouvernements là qui vient de partir. Elle était dedans.
Elle connaît tous les histoires insécurité à outrance. Si nanga zako ya bandeko. Ngama kambo nanga ndezo kamisangai nanga koti. Donc côté nanga côté likuna. Ba militaire bazalaka te. Côté nanga koti. Ba militaire bazakuna te o bako bundisa nanga zako tambola na ye. Hein? Nanga zako tambola na ye, akomi kokota ba wenze, akomi kozo ko se familiariser na population, tala attitude ya mutu atanga ndambo. Tala attitude ya Chilombo na attitude ya nanga. Bandeko, ezaka kapasi hein? Eza pasi komona mboka na biso zoki ndekaka na désordre parce que na minute oyo ba bemba yeso diza bemba mutu aliaka batu yende ministre ya te baso sakala na biso hein. Na keka vacances. Dans quelles vacances? Tout le monde a peut-être la vacances, on enjoy. Parce que on vous dit tout le jour. On n'arrête pas de vous dire. Hein? On n'arrête pas. Messieurs, moi je mène une vie des gens normaux. C'est vous qui êtes dans la pauvreté. Yo, messieurs, ceux qui abellent Moubiaï. Yo, zo vivent na pasi. Yo, kutu na ebite soko mata avion ya batu normaux. Pour ba avion, bo mata kone saka ba avion ya ba bétail. Même ya ba bétail babanga ke kwe la bandako. Bino ba aéroport na bino zaka salité. Ngala za na même nani, na même vie que bino te. Tu comprends? Donc vos petits culottes là sales là que vous ne savez pas laver, il faut vous taire. Moi je vous dis la vérité. Hein? N'est-ce pas? Vos vies là au Congo, les Congolais vous vivez mal. Donc quand nous on parle, vous devez vous taire. Surtout Balouba, Bakassai. Quand moi je parle, les Balouba doivent la boucler, doivent fermer leur bouche. Hein? Quand je parle, Moubia il ferme bouche, Kapinga ferme bouche, Ntumba ferme bouche. Tu comprends? Hein? Quand moi je parle. Yo vina yo omoni Lubumbashi poto. Mais biso toyebi Lubumbashi zalaki ndenge wanate. Donc ferme ta petite bouche là quand moi je parle. Parce que c'est votre frère qui nous amène là-bas et vous qui encouragez la bêtise. Donc fermez-la quand moi je parle ici parce que je ne vous ai pas invité. Ba poste wana ya ba Congolais zangatina wana zangatina. Ba poste ya miyibi ba sali feti. Si tout le monde est comme ça. Messieurs, moi si je voulais les postes na koyaka kawana na bandiko sukola fifi masuka ka modèle à community croque mort. Na bandiko sukola fifi masuka na lakisi kulata na lakisi ko bomisa poso na zongisi akomi moi mutu normal. Pour zakaneti moi iloko boko tozo comprendre sens dangote. Donc tout le monde n'est pas intéressé. Nous, on est en train de mettre l'idéologie aux Congolais. Que le Congolais commence à réfléchir que le pays vaut mieux que l'argent, que les postes qui n'ont pas de sens. Parce que ces gouvernements, il n'y aura rien de bon qui va sortir là-bas. Cette dame-là, c'est une petite femme incompétente. Tu l'entends ou tu l'entends par sa voix. N'est-ce pas? Que madame Oyo Aza incompétente. Comment elle parle comme une petite fille. Ce n'est pas une dame. Elle n'a pas les tripes. Elle n'a pas les poumons pour ça. Elle n'en a pas. N'est-ce pas? Elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Chilombo Kutu, lui, il n'a même pas les couilles. Il n'en a pas. Pour prendre les Congo, Nanga yewa nazako kota kuna. Nanga ye azo kota kuna. Nanga sort, rentre. Nanga est en train de rentrer. Namboka nanga koti nanga zo sala makamuna ye nanga zo kende kotambola tambola na Congo président Zali gouvernement central ezali makamunyoso ezali nanga za kotambola gouvernement wana kutu bazo lebela makambo wana te bazo kosa bino n'est-ce pas bazo kosa bino oh ekendaki ezongaki. Les amis, les Congolais, vous êtes juste la majorité, c'est tous ceux-là qui défendent le gouvernement en place et tout ça là. Moi, je voyage, comme je voyage là. Chilombo n'a jamais voyagé en tant que Chilombo, comme Kaka Chilombo Tshisekedi. Atikana ko voyager, t'as comme ko voyager. Yango zo kende kaka eyenga, papa eyenga, azako kende ko yenga na bongo ya Congo, azako kende ko yenga kaka bisika nyoso papa eyenga. Yende papa eyenga ti. De Chilombo. Donc, on n'est pas dans Tozan Denge Mokoti. Je suis partie.
Je suis partie. Accueilli. Au revoir. Biso tokei vacances. Au revoir. Babengi biso déjà. Tokei musika. Ba Congolais bato a pasi yo. Ba Congolais bato a pasi. Tala ba biso toza ko vivre. Tala ba aéroport na Baninga. Moi, j'étais en train de parler. Oh, bon. Biso tokei, tokei. Bato a pasi. Bato a pasi, bazo e bateke bazana kati a pasi. Tala ba aéroport na Baninga. Et pourtant, ils ont un aéroport moka moutier, Bon. Natiki bino, Au revoir. Maman première ministre. Bon, Toti Kinema, tu vas te faire très mal. Reviens ici. Bon, les amis, au revoir. Ceux qui ont 8 ans, ils sont en vacances. Ceux qui ont 8 ans, ils sont solo là. N'est-ce pas? Voilà. Ciao, ciao.